Bandeko mbote na bino bino mtomesana ulandanga nzambe apambola bino. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Bandeko ezali kamoko kamwa nakatanga un tatou ya moluba. Il faut bali sa propre mwasi na ye et pas ya mutu mususu pour na passer leki. Mwasi oyo ye aza ya ndaku na ye. Il faut bali sa ye na $4000 pour passer eleki. Moluba, on t'a voulu baluba. Makamuni on sama be ezaka na katia baluba. C'est pour cela na luba bino ernion soke moluba a koki jamais kozala musali na nzambe. Parce que moluba a respectera mwasi te. Tala comme na niveau que mwasi oya ye moko ya ndaku. Ben, il faut abalisa ye na mutu na $4000 pour baye a poto alors que baluba bazana pouvoir. Kende les États-Unis au moins les bazo construire, les bazo kosomba, kena Bakongo, kena Kinshasa. Alors Tolanda bongo to Charles kama commentaire. Nene tobaki ne bandelwana ke likambo ya pasi pe mawa mingi salemi na ville ya Lubumbashi na commune ya Kamalondo. Monsieur Dodi abalisi mwasi na ye penza epa ya Monsieur Anthony na $4000 bato bazo kama likambo makasi mingi. Quel degré ya mpiaka bozo ba détail na reportage oyo ya lingala fasi. Nenge balabaka mokili tambola mona makambu noko makambu ya komona nano esilite bakosa yote yebake awa tozali na ville ya Lubumbashi na commune ya Kamalondo. Itunanga nini mwana mobali yobo mona lati polo ya pembe boy kombo na ye Monsieur Dido akosani koto ya lobi o auti na Kinshasa yaya na yende papa ya madame Jackie atindi ye aya awa pona kobalisa ye noko nzoka nyonso wana esalo kuta ya bamwanza noko azokosa Monsieur Dido pia kapende leki makasi mingi azwa decision ya koteka mwasi na ye penza oya bala na kombo madame Jackie abalisi ye lisusu epa ya Monsieur Anthony yango bomoni cérémonie ezali kosala maboye tala ndenge Monsieur Anthony avandi na mama Jackie pona libala cérémonie salema ndenge nyonso esalemaka epi bapesa Monsieur Dido $4000 mokoka ndenge bozali komona awa. Papa to yote gaza asolola na papa na téléphone ta papa zekina machine papa ayaki pour le moment donc si vous avez changé les hommes ça fazo azul si vous asenga lisusu ya lisusu ba permettre ndio mwenye na yeye mais ya pasi pe mawezaki entambala moko tango bakenda kosala nuit de noces noko madame Jackie aboya kutu Monsieur Anthony asimba ye ndenge kaka ezalaka mbala moko na to Monsieur Anthony ayebisa bato me mwasi na utu kobala alingi na simba ye te butu mobimba eza nini bafungola ye verite bayebisa eke mwasi wana azali mwasi ya Monsieur Dido abalisi mwasi na ye mama Jackie epa na yo entambala moko likambo oyo epesa mbutu kotoyo ba famille ya na ndako ya Monsieur Dido ndenge bozali komona awa tala omoni piaka oyo noko ekomoni sabiso makambu ekosalisa makambu na mokiloyo tala sikoyo Monsieur Dido abalisi mwasi na ye moko madame Jackie na $4000 plus 800 oyo bapesaka ye liboso en tout cas bato awa bazokama likambo na ndenge ya kosakana te mais c'est la famille ya Monsieur Anthony balobi bazomema ye kaka na prison ya kansa popo akende kosilisa bajour na ye kuna ya boye eza mabe makasi pasi ya eyokeni. Bandeko, il fallait te préciser que mutu oyo abalisi mwasi na ye aza moluba. Ba oyo baeko bauti poto pa no bala mwasi wana baluba. Je crois que ngana zwa monyo sote. Mais on a wana eza ya kukoka. Eza mawa bandeko bino mtozolanda likambo oyo pase leki na muluba
mwasi oyo bolalaka na ye ndako moko oyo bopartageaka na ye mbeto moko yo oza déterminé ya kobalisa ye akende kolala na mobali mosusu bandeko ntango bayebisaka bino ke moluba azoka mwasi na valeur te na basi bomoni yango mokongo akosala eloko ya boye te mwasi na ye moko abalise pa ya mobali mosusu mokongo akosala eloko ya ndenge wana te eza mawa me tosani nzambe totyaka nzambe liboso merci bandeko na banze eza eloko ezwi 5 minutes bokolanda yango bokotala yango nasala sikoyo nazwa biographie ya nani ya Vital Kamerhe na bwakila bino merci